Mbote na bino bandeko nanga, ba maman nanga, j'espère que vous allez bien. Ezali nga mona na kati ya chaîne na bino, mona numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie. Baninga nanga naza na événement moko ya soirée, mariage ezali mariage africain, couple mixte antillais, sénégalais, cap-verdien. Donc moi monde mobimbe sangani na kati ya événement oyo. Yango wana na s'apprêter pour na kende balbi tenue à la afro 100% afro na profiter na la robe oyo maman Denise atongela kinga ota la robe bango eza nango simple comme bonjour. Voilà, boy bisanga, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous en avez besoin et adresse na copie Sabino adresse ya maman Denise nanga maman atongela nga biloka kitoko so nazana événement africain. Voilà. Lisolo lelo baninga nanga na bete na ngina bete la bino avant na kende fête. Lisolo ezali epesi passe epesi mawa. Ezali ndeko mwasi aza marié na mobali na ye ya Suisse. Donc mobali naza mundele, ye mwasi aza congolaise ya Kinshasa. Ayisinga muna na koma na Suisse. Nazala na bala mobali oyo nazovanda na Paris donc nakutani na ye a sali nyonso ndenge ezalaka ali ya balinga amiminga na Suisse tobota bana mibale bana baza na 6 ans na msusu 8 ans donc 8 ans na 6 ans voilà alobi avant tous ensemble nazaka na ex nanga vandaka na Paris tozaki amour fou tozalaki vraiment bien makambo nyonso mais esali ke esimbaki nango te mais tokabwana na bon terme tokabwana na biso bien makambo nyonso bien siko quelque temps après nga nazaki na événement mo na Paris awa tant on a eu Paris oh na mona boy na kuti pe ex nanga na kati événement ngo tout s'est rapproché tozalaki bien tout sololi bien ya bisinga otikala une semaine na Paris et pas le bité ngai notikala moins d'une semaine pour na bota naza na mobali nanga na tovanda na Suisse boy na profiter kaka na sala ba course à Paris makambo nyonso et tout ti ba monani ayisinga mona to monani asengi to mona toki na ba restaurant makambo nyonso o esika za louer appart hôtel to kutani kuna mona to se retrouver na koka kite na CD to zaki na makambo ya ensemble comme si na mobali albi mona dans na trompé mobali nanga mais mona naza vraiment nazo réaliser que mobali ex nanga oyo ya Paris azape mobali congolais na linga ke toujours ngana kanisa ki na bosanie na sali na refaire vie nanga et tout mais na réaliser que na linga ke toujours na ba sentiment na ye naza toujours amoureuse na ye baninga nanga abisiko na ebité quoi faire kozonga nanga na mboka na Suisse na se retrouver na papa bana nanga na okokate soka naza na ye na mona ka eza ex nanga boy na boy na ebité mona na salani na ebiki na sali kobo na ebiki na sali mabe mais na ko réaliser que naza penza ka na bolingo na mbali nanga kala basiko na ebise mende kwa mwasi o sali za adultère o sali ezali ekobo ezali même puni na loi au sala bongo te yo pesa nga ba information na pesa na mona numéro 1 c'est vrai que ça chaîne tout le bela ba sur la vie mais nga na conseil ninga na pesa yo so obuki déjà mbeto alibala au sali vraiment adultère au sali makambu ezala kate siko olingini soit au divorcer na mobali na o papa bana soit au ebisi vérité chérie nanga ça peut arriver chérie nanga limbisanga na sala ki bêtise lors d'un voyage en tout cas na trompa kio limbisanga ceux qui mobile lingo akoy ko pardonner oyebi o promettre pe au sala ngo susute o bosani ex oyo allez continuer vie na mobile na Suisse soit au boni na mobile na Suisse sengi divorce continuer na papa ona mobile au congolais mais sikoyo na ebisei moko fa peser le pour et le contre est-ce que na congolais azana venir ceux qui bazaki na venir nenge ba de balinga ki ba kabwana te puisque si ba kabwana ki donc à venir ezana mobali ya mundele ya Suisse ngana ebisei nazo comprendre na sens que des fois bolinga kala et salarati na mutema mais des fois faut que bossa na faut combattre ngo ezara penza pasi surtout so bolinga na ki des fois pe okobala pe na mobali oyo aza bien za makambo nyonso bien mais tant sous bolinga za makasité mais le fait que bo construire le fait que boana bana il faut se diriger bolingo na bana faut se diriger mo bolingo na mobali obobalani parce que bolobi pour le meilleur et pour le pire yo siko sali adulta na kati donc des choses na mensonge ozo vivre na mensonge na kati ya couple na yo ezali mabe ezali bénédiction te na misa nzambe donc ngai po nanga
conseil naza nango na koloba ezali osengi nzambe pardon singi mobali no pardon oyebisi ye vérité kosali ekobo sikoyo mobali mutu oyeba so ta pardonné soit ta pardonné te ezali noka deux choses baninga nanga boyebisanga na bacommentaire qu'est-ce que vous en pensez sikoyo ye alobi aokoka te akoloba mobali na ye te akotali na misu te aloba na mobali makambo asali alingi abomba mais sikoyo soki abombi akocontinue toujours en cachette na ex na Paris nga mpenza nayebisi eza mabe en plus osambela bible ezokondana yango même l'état mpe azokondana yango eza mabe tozodénonce mibali bazotrompe basi boye na boye ale sikoyo ekomi yo mwasi ozotrompe mobali franchement nga napesi kaka ndeko conseil na kojuge te on est là, on n'est pas là pour juger. Personne n'est parfait. Oui, puis ça, on a des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ndeka moi si Asali et Kobo, la Kati, Yanda Konalibala. En tout cas, bandi konanga boy, puis ça, on a des commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Isalinga Mona, la Katia chaîne Nabino, Mona, numéro 1, chaîne Autolobela, ma solo, Yavi. Je vous dis à bientôt, bandi nanga. À bientôt.